Mais souci de mon collègue non corps ya président et athée. Pour mon nez bébé so mo bangi sa muntu. Et comme grave. Via kufa na aimé et bébé so salara somme. Congo France encore. Oyo vie wana tikaki abundela kiti na suka. Nde ekundiye. Eza grave. Pourquoi banga bazoboya? So gouvernement wana ye via kokita tokundiye calmement. Congo France Bisona bango bango na bisona bango Ekara Moulai. France.com. Site ya Kolo Masola danger. Masola Kitoko. Congo France.com. Bonjour à vous chers internautes, merci beaucoup d'être branchés sur www.congofrance.com avec le grand boss monsieur Josué Didi Dipumba et à notre grand major Junior Boukson Boukassa. Je profite pour saluer toute l'équipe de Congo France au Bazo Bundala pour le site Oyo et qui Matara Likolo, le grand cordon Raphaël Walonkonka, Tomoni Mouna Selik artiste, grand caméraman, Tomoni grosse moulure, Moussa Ndezo Kene, Sarah Diedi, qui tourne toujours. Voilà, toute l'équipe de Congo France, Bazara, Kosa, Moussa, Malam. Donc voilà, l'émission de Sarah Ramazan La Chanel. Aujourd'hui, on va parler par rapport à gouvernement d'Engebimi, par rapport à le défunt papa Etienne Tshisekedi d'un petit corps, il y a les 12 et il est sauté. Donc comme d'habitude, bon message Nayambana, tonton Richard, dans cette émission, pour combattre, donc voilà, je reçois encore pour une fois monsieur Richard. Bonjour. Bonjour maman Ramazan. Boni. Ouais, tu na ngolo. Ngolo pour la Congo sosa ngolo te mobulo. Ngolo ouais. Merci beaucoup pour notre temps au pesa biso pena pour biso bat babenga ngaka pona yoloba pour babi yoloba rende vérité pour le barande pebi. En tout cas merci na confiance ba nous ya Europe ba pesara na bitumbo tozo bunda nango. Bitumba pe comme na déjà presque na suka. Etika liga moi biloko mike mais to presque na suka. Le gouvernement est avant-hier. On a évité le gouvernement. On a changé, on a bougé, carrément, mais il y a un continuité du gouvernement Sami Badibanga. Balongolika Sami Badibanga, baché un autre traître Azalawana. On doit trahir le combat il y a plus de 30 ans pour le bilan éphémère. Donc, il a changé. Vous n'êtes pas satisfait par rapport à ministre non. Bah tout on a bazala déjà ba ministre ba sala ba o ba oko sala. Peuple la ole la kaka. Dollar et mataga. Yo ya mingi. Est-ce que courir ali na? Courir te qui ça une grande partie qui ça. Ba ebisi na ba mundute, ba informer binote pourquoi courir kei parce que boza full. Ba pesa explication na full te. Donc yango wana. Et le mot changer te passer ko niga. C'est que toka qui jour wana moi, incendie, ça n'a pas côté à permanence à UDP. C'était quoi en fait? Bon, ndenge zalaka batu basali machination na bango, batumbi ba mituka balatisi ngaka UDPS qui tumbi ba mituka la police pour basala ce qu'on appelle en politique la théorie du complot. Pour bakanga permanence tout mais les combattants n'ont jamais brûlé mituka la police. Tokeno tumba mituka la police ndenge nini? Ça c'est violer la loi. Vous prenez un état de droit. Est-ce que Togono ça la souma est contraire à un état de droit? On ne peut pas le faire. Un exemple, il y a eu des morts ou des... Des morts, je ne crois pas. Il n'y avait pas de morts. La police a tiré des gaz lacrymogènes et scellé. Mais actuellement, dans la minute la police est sous Nini permanence est libre. Ouais. Protection ils ont souhaité quoi donc désolé salami moi pas protéger donc cop bango nga ba ça les simbagité et simbité parce que rêve ça mais souci la bango lege non corps ya président et athée pour mon na bembeso mo bangisa muntu et comme grave via kufa na aimé et bembeso salara somme so awa ezo bangisa kaka omona donc je crois que c'était ça. Si par rapport à Korea, le défunt Etienne Tshisekedi, qui calamité le 12, le gouvernement dit que Ezoya. Mais surtout, mon issue va changer. On a évité babi monsieur Lumba, babi Aboy, babi Kundamara Kuna. Et ça, au moment tant qu'on va violer accord il y a Saint-Sylvestre le 31 décembre, bah ça a dérangement particulier. Au bon arrangement particulier. Dérangement particulier.
baza na légalité les sous-soutés parce que batu nyonso baza régi par rapport à accord wana ozomona or que fallait pas appliquer accord pour ebembezo nga calmement président Félix Akunda tata na ye en tant que tata père biologique et puis président ou azaki élu en 2011 et puis président d'un grand parti politique à Congo Akunda ma calmement to kunda en so ba appliquer accord na bango na biso to kunda e calmement mobulu ozala te le 12 ans te biso to boyi te bango nde baboyi ba instruire na ba compagnie avion et même matanga te to meki licence na yo donc ba sale lo mo non ils ont peur ils ont peur bango ba yebi pourquoi bazobanga so ba yebi que jour corps ya to yebi te soki des autres des armes mais so bondimi ya bankadre yango bien les autres au salamate. Ils veulent quoi en fait? Et Balingi, principe de mon par rapport au Corée bien. Balingi vraiment. Baloba que non, bazala associé. Puis surtout le bilan, soit nous allons associer. Et qu'on a la caca, na kati accord. Là, on sait que non, le gouvernement tout entier, le gouvernement ici l'accord. Oh, il vient wana tika qui abondé la qui na souka. Nde ekundiye. Et ça gravité. Pourquoi ba bazobo yango? Ce gouvernement wana yé. Via Okita, Tokundiye, calmement. Mobulu ozana ngote. Bango ne mdozo luka mobulu. Bango ba luka mobulu to yebi place ba telemeli et lo ba luka to yebi yango. Mais to pesa bango accès na ngote. Solution ni bozui na minute oyo. Pour peuple congolais na tamboli moi quelque bat bazo ibara le corps les 12 pour la bango bazo ezouera les 12. Ba réunion peso ça les makuna par rapport ya corps. Mboba cadre na biso ya rassemblement ba bima moi moké. Biso zala na rassemblement wana tozalo la bateau yo o ba otala ne ba mikolo ba osala o ya bien po ba on peut pas zo relève wana ba bima nango ba cadre na biso bazate tant ba cadre na biso ba roya ndeto oyeba na eloko o ba osalisa o so ba conclave to osalisa ndeto oyeba ndeni to changer fusil d'épaule tout ce témoin par rapport à papa toka que batbazo se na radio kapi que balinga la que Franck Diongo abima. Est-ce que c'est possible? Mais abima telo aboni. Cette politique a kokangaka batu ya emprisonner batu et ça politique moko archaïque. Tout ça les sous na époque Staline te. Ouais ba Khrouchtchev, ouais ba Brezhnev. Non, c'est dépassé. Tozana 21e siècle. Tozana dernier âge de la Odyssée. Âge où faire na argile ko balanate. Tozana temps final ya monde où démocratie faut ça appliquer à la lettre. Moutonio so azala à l'encontre de la démocratie, azala automatiquement effacer na démocratie kaka yango moko. Ozomona. Doza so na temps on était au kangaka bato nini so muta bokangie loba muta fingi à commettre infraction à droit commun ou infraction pénale a mérité bokangi mais so ezaba biloko moko politique botika muntu wana po bino mo ne bozo sala bato wana bakoma makasi po ba bundisa bino bien tant bokangi mutu wa Franck Diongo a koma de plus en plus fort ombre tanga obima obangelo te bokende tina suka or que pour ne pas ezala bongo bo libérer ba Franck Diongo ba l'autre ici kulutu na biso mu Congo Diomi bobimisa bango essayez le roter. Ok, merci beaucoup, tonton Richard. Toujours un plaisir, ceux qui n'ont bio. Je sais pas ceux qui ont informé par rapport à Nini Maramozo qui est délai pour toute classe de émission. Pour par rapport à l'information, on voulait juste savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et par rapport à la vie, il y a Maramo et les gars qui y a incident, et les gars il y a permanence, il y a UDPS. Il y a des ceux qui malobani au Koé, puis ça biso, ceux qui bongi si sunini, il y a l'eau souka bongi nini. Et projet plus tard. Nazo bisaka na bana poto ndenge tolobaka biso sala politique ya ofinga te na IDPS parce que kofinga d'abord ça constitue une infraction. Kofinga batu bana mikio bazolanda biso na sima mamona ke non bino moza ofinga ça ce n'est pas la politique. La politique est un combat d'idées. Place où échoué, on a proposé batu talanga na osala boye. To moni on est na France Macron na Le Pen. Mogaza pro-européen, mogaza anti-européen. Ba proposer peuple à voter. Tolingi politique wana. On a net ngana na commune Bandal.
nabike nga Richard na leka bourgmestre. Mais avant d'aller à bourgmestre à Bandalungwa, il faut postuler en tant que conseiller municipal. Na conseiller municipal wana nenge mi beko lobi 14 conseillers municipaux ba bangonde ba vota bourgmestre adjoint. Tant que tu na place wana na proposer nga bike nga la commune à Bandalungwa na lingi na kenkena na nga na commune à Bandalungwa na osala boye. To discuter, to proposer yango batu ne ba otala no action na ito idée na ye. Et ça recevable, tout voter, so ba pesa nga voix. Na ko appliquer oyo ngai na ebisaki bango conformément na mibeko ya mboka. C'est comme ça. Ba politique wana ono kanga ye et si là déjà et ça a sous-souté na 21e siècle na dernier âge de la Odyssée. Dernier âge de puis c'est tout ça nous tout ça politique. Politique tout ça par rapport ya temps, ya Bible par rapport na temps to vivre. Omona batu bandi wala msuka na poto tamu sozo mona kaka ambo bon biso toza lié d'abord na Bible na tawana na ndenge toza do biso Congo toza na échec moko total siko bamba nzamba chela biso 25 000 milliards à partager revenu yo sozo revenu annuel now banda obotami na Congo ti okomi boy basi biso no leka na banque que no benda ta $200 eza mbongo yo ya mboke bimi sozo yango. Mais biso zo proposer que nos 25 000 milliards wana to kabolango na ba congolais nyonso partout dans le monde na bana na bango to kabolango yango zo proposer kasi botala sikote yango IDPS zo proposer logo wana siko ko bange zo sala ke notant biso to kota to zui o to cha en place ba non bango pena ba na réseau c'est ça bandi matoke na élection ba banga te siko iba biloko bato ozongisa siko bomagi bato o répondre na tribunal. Soko escroquer bani na bato okena tribunal. Soko kimagi ozonga. Soko zana ba dossier wa silisa on a tribunal. Tribunal lim de kata magam. État de droit yango wa. Merci beaucoup donc j'en invité Suzana Mamboto pesa. Na pesi mbote tout d'abord na bato nyonso ya poto na pesi na papa Boglo nanga, papa Sébastien Mabaya. Na pesi na mama Jenny Mabaya, na mama Godé Mabaya. Na pesi na ba leki bazan États-Unis, Patin Samu, Jinan Samu. Na pesi bino mambote ya mingi bo contribuer na combat place bo ali oya mboka na bino faut bo contribuer na combat qui ça c'est na combat ya osakana te bino boza kuna faut bo contribuer ozui moi 100 francs longola 10 francs tinda pona combat po lobi po beta to lobi te ngai pe na contribuer ki na combat wana na maneko bimata musu na balabala te mais na contribuer ki nzambe oyo amoni tango yo pesi ayebi ke no pesaki azongi sela yo atabana na yo pour la République. Si 25 000 milliards de kabouama, ba opesa na ba chômeur na banani yo bolo tena na droit parce que j'ai contribué na litouana. Voilà donc mbote a trop na ba tout na pesi massa na ngamoko ayebi. To bimana na 4h du matin. Ayebi azana Belgique na kotanga kombote pour la sécurité na e na pesi mbote a trop na mwasi na e na bana na e na pesi vraiment mbote a trop ayebi e moko. So ba tungisanga mi pour na numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone na nga fuba beta plus 243 9 98 10 50 57 plus 243 9 98 10 50 57 ngamum na yamba téléphone nanga. Merci beaucoup, j'espère que l'émission est un plaisir et à Mingi. Tous quand même information et merci beaucoup à tous les fans de www.congofrance.com. Abonnez-vous massivement pour Congo France et Zara Likolo. Netolobara Kinmi qui est d'accord. Donc ça fait vraiment plaisir à David Olitomotomo bien à mon vieux Chico Deployani Bambo Tono Bisiko Zali à la blanche, la fraîcheur, blanche quinoa. Maman à Preston, des gros bisous à toi, Nakata Paris. Na pesi so mbota na mame minze mamtema to spela mbetelo mama Likelemba Lolo Lorista Congolaise Bota 20 ans rien à dire. Je reste ma bien là, de gros bisous à toi, coucou à toi. Je fais encore des gros bisous à Nyo Tamote Maloran, grand guitariste Nakata Rotterdam, ma grande soeur que j'aime beaucoup, Igede Sakatre Kora, la fille Swag Nakata Lille. Je passe encore le bonjour à mon vieux Faustin Kababari Nakata Rota. Et à Ramsès, il n'y a pas de comme lui, Caps Kabasele, Mokonzairo Nakata Paris. Je remercie mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, monsieur Josué Lili Pumba. Et à notre grand manager Junior Boukson Boukassa, Alain BCBG Nassima, caméra Kapono, image Oyo. On se retrouve la prochaine fois avec plein d'autres surprises. Et au revoir et bonne journée ou bonne soirée à vous. Bye bye.